Bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka. Bolingo ya mboka. Bakongolais tozala penza na bolingo ya mboka oyo monene. Balobi la République démocratique du Congo. Mboka na yo nanga ya biso bakongolais nyonso yango tokoloba non toboyi manipulation ya makambo ya tribalisme. Toboyi yango na makasi nyonso toboyi yango mpe tokotelemelaka yango te bokotika baje oyo ya baloki ya République démocratique du Congo oyo baza koluka na bondele nyonso babalkanize penza mboka oyo ya biso monene ya République démocratique du Congo. Yambo toya na sujet na biso ya mokolo lelo tosengi na régie betela biso na mbunda po ete toya na émission na biso ya bolingo ya mboka studio maloba ekimi mbango eyepai na yo mwa mbonda esala biso bien. Merci Matondo. Matondo mingi pai na yo mwa mbonda ebeti bomoni sirene ambulance kuna wa ezali ya la police ezali ya bato bakokufa nyonso esangani. Matondo bandeko bonson bokolanda wa bino mama lumière mwangaza mwa Congo mwasi ya liboso oyo asala radio mpona kobundela mabele ya République démocratique du Congo. Mokola lelo tozali penza na kati na émission tokoloba bolingo ya mboka epai wapi tozali koya kointerpele kosembolola lisusu bakongolais te tozali na mboka mibale misato minei te ata okoma anglais ata okoma lifaransa okoma nani yo yeba ete mboka oyo ya yo bakoloba kaka d'origine congolaise ata okomi chinois bakoloba kaka d'origine ya dapo oyo bendele RDC. Mokola lelo tokoya kosembola masolo ya bai politique oyo ezali kondungana na kati ya mboka oyo monene nayebisaka bino eloko te ezalaka mboka ya makasi RDC topesi bino bambote ebele nzambe penza aleka na kopambola bino nyonso bozolanda biso topesi matondo mboka oyo congolais telema bundela yango mwai totika eza te japonais ya kobundelela yo mboka ekozala likama esengeli na yo moko congolais mwana ya mboka obundela penza mabele na yo. Tozali na teme na biso monene tokoloba Fayulu alobi ete Félix doit démissionner. Félix esengeli na ya démissionner Madidi Martin mwana ya mboka seyo loyembo wana ekotia ba kanambe penza mal à l'aise makasi po ete mwana ya mboka abeti penza alobi seyo biso toponi mwana ngo mongongo kitoko oyo ayembi penza loyembo wana Martin Fayulu Martin Fayulu na da 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 oh 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 Martin Fayulu. En tout cas voilà nzembo wana eza kitoko mingi mwana wana ayembi kitoko me mwana wana azali mwana ya RDCT je crois mobali na ye nde azali penza congolais oyebisaka bino botama congolais oyoka penza elengi soki mwana mwasi wana mopaya me ayembeli Martin Fayulu avandisi nzembo epesi c'est bon c'est que RDC eza kitoko makasi donc onegligeaka Congo te yo moto ozali congolaise yo moto ozali mwana ya RDC wana ezalaki obe mwa parenthèse mwa mungu na pilipili parce que epai yo ovandi esala yo mwa babien tozongi na kati ya teme na biso oyo Martin Fayulu akosenga na moninga na epo bobosana te bayi bakamarade penza makasi donc bazali nakoloba te bazalaki bazali donc ezali te bapaya bato bakoya kokabula Martin Fayulu na Félix. Martin Fayulu alobi na Félix a démissionné eyindi mokili penza etelengani mokili eye mabe likambo yango mpo nini Martin Fayulu akoloba boye bandeko tokende na yango penza na kati na ditalala mpe na kati na kimia biso so toyebi na kati na malamu ete bituma ya Martin Fayulu na Félix ndenge babandaki kotambola ezalaki bango nyonso bazalaki kowelela lobe intérêt ya bakongolais ndenge toyebi ntango bango nyonso bazalaki na kati na opposition po ete bango bayi politike babengaka position
awa na kati na diaspora bato nyonso bayebi ete le Congo est occupé. Ezali kaka diaspora te moto eloba papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mobange ya bogare tango Kanamba yakangaki ye na pepo na likolo boyokaki ndenge alobaki se Rwandais na kozongisa ye na Rwanda tango kanda pe elekaki abakisa alobi na Bujumbura. Biso so toyebi yango na 2011 ndenge bayi politike babimisaki nzembo bakombatant balobi ozongisa ye na Rwanda ya chichi ezongisa ye na Rwanda. Donc ezali biso te bayi politike nde penza bakonfirme yango mbala ebele na kopesa bino bandakisa pe tongo etanyawa lokola tozali na émission tika tosembola. Donc bituma na bango bayi politike tango bano ya bango bakoyembe ete bato bazonga na Rwanda tomonaki bayi politike na kati ya bana wana bakotambola elongo na bango. Bituma na bango ezalaki bato bakozinga biso esengeli bazonga na mboka na bango bayebi yango bazaka soki batomboki makasi po bosana te ezali émission ya Mama Lumière mwa ngaza mwa Congo ye wana akosembola bango bazalaka soki eyeli bango penza ndongo makasi omona batomboki balobi te bato bazonga na mboka na bango. Mais tango bato oyo papa Etienne alobaka bato oyo nde badecideur soki batie bango mwa ndenge batiaka bango benjonction omoni bango maloba esali lokola ebaluki o boye na boye. Mais biso so toyebi Congolais nyonso meme oyo azali na kati na libumu na mama meme oyo azali nao na lola nzambe azali na projet kokotie na libumu ya Congolais moko bayebi ete bato wana bali ya biso te. Donc Congolais nyonso ayebi eza kosu ya kobomba te bango moko pe bayebi bato esi bayeba na bango. Donc bitumba Félix na Fayulu eza ndenge moko bango nyonso bitumba na bango ezaki ete bato oyo bazonga na mboka bongo lelo ekei ndenge ekei boye na baelektio kuna elobami Félix tokoloba yango tokoteli moto te awa Fayulu ti lelo akosenga vérité des urnes na ye mpona Fayulu ezali ye moto aganya baelektio oyo wuti koleka awa na 2018. Donc est-ce que Félix akodémissionne? Point d'interrogation penza ezali wana makasi. Donc likambo evandi wana toyebi pe na malamu ete kuna na kati na lamuka bakamati baloli yango ekomi plateforme moko politique ndenge koloba ete bango bakotala maponami ekoya. Donc bango bandimi na bango Félix mais Martin Fayulu ntango azongaki tomoni ye akontinue kosenga vérité des urnes na ye. Félix akodémissionne mituna epai ezali yango wana. Alors Martin Fayulu mpona nini akoloba na Félix a démissionné soki tolandi na malamu ete maloba ya Martin Fayulu tolandi pe bandeko mosusu ya lamuka oyo balandi na bango discours ya bato oyo te plateforme Moïse Katumbi ya leka wana ezali émission mosusu tokoka kosala tosembola awa bango bazali toujours bayekami basiekami na likambo ya vérité des urnes. Donc bakangami kaka wana mpona bango. En tout cas Martin Fayulu kleboa mataki tabeta bashite ye moto aganyaki élection Félix esengeli a démissionné parce que Félix ndenge mboka ngo tokomona ekokendelele en tout cas ndenge bakobeta sete eloko moko ekolakisa wana ke Félix azali na contrôle ya mboka eyali te. Okotala ba gouverneur Félix azali na bango te otali ba sénateur libungutulu otali nyonso ekoleka na kati na mboka eloko moko te. Programme il y a 100 jours, Martin Fayulu a lobby, Félix a dépensé en tout cas budget à chef de l'État il y a une année. Félix a dépensé un gros na mituka na avion so kumba batu ebele poto komona ipe na pepo oyo mboka akotambola nango te na pepo ya bokonzi akotambola nango te. En tout cas cortège ya Félix mabe. Protocole ne mabe. Oyo babengi na nini presse na ye mabe eloko kotala penda ya makasi ya malonga oyo chef de l'État akokozala nango digne ya mboka monene lokola RDC ezali te. Kanambe kuta zaki mwana ya mboka otali mwa cortège yango na ndenge ezalaki okomona ordre ezali okomona penzaki bato bazaki mwa mbongo ekomeye komonana oyo ya Félix ezali penza toyebi te ekosalama na ndenge ya soni toloba nano penza bosembo ekosalama na ndenge ya soni ekosalema na ndenge ya bosaboli yango tokoloba yango Kanambe yo ye po ridiculiser Félix toboni tokomi tuna Félix ye moko epa ya kovanda akoyeba penza ke Kanambe akoridiculiser ye barwande oyo to akomona yango politike etambolaka boyeboye tomoni kuna pai bakendaki kuna na kati na nzela ya cortège ya mokonzi moto esili essence bandeko oyo ezali likambo na soni bato baloba te makambo oyo penza ezali pasi kasi Félix Martin Fayulu alobi na ye a démissionné. Félix a démissionné epai likambo evandi yango wana. Félix a démissionné. Soki Félix a démissionné Martin Fayulu moto akozwa ngwende to ekozala boni kasi bandeko mosusu balobi Félix a démissionné
makambo nyonso baluka bakongoli basala baélection entre bango na bango baélection ya malamu oyo ekoleka na kati na bosolo po ete oyebi Martin Fayulu na kati na discours na ye akoloba ete Kanambe asilaki na ye ya kosila oyo mpenza aye kozipika to parapluie bakoko na biso babaki parapluie oyo apesi yango epai na Kanambe ezali Félix moto apesi Kanambe parapluie bongo epai sikoyo tokomitala Kanambe asilaki ya kosila koi Félix apesi ye parapluie boni yo moto apesi yo parapluie moto aprotege yo moto soki akobatela po ete bakongole esi basandi balemba motema ekala esuka donc yo ozali na ndingisa ya kozala na botosi epai na Félix Tshisekedi Tshilombo mwana na mobange na Bogar me boni yo kosala Félix ye bosamboli ya modele ya boye nano tomona bokonzi ya boye te bosamboli ya boye nano tomona yango te Félix ebanda azwi bokonzi ezali kaka bato nyonso bakobima oyo peuple alingi na ye te bato nyonso bakobima oyo peuple alingi na ye te okoka babombarde kuna ministre ya justice oyo peuple alingi te okoka babombarde kuna gouverneur ministre alingi na ye te okoka babombarde kuna na Katanga penza gouverneur kuna Zoe okomona bato selon mobeko ya mboka bakorépondre na bakritere wana te me bazwi bokonzi sikoyo likama ekokoma bato bana ya mboka mosusu mpe na kati na parti ya ye moko Félix bakomi kotuna me likambo oyo ezali boni na kati na bakoz oyo to baraison Fayulu alobi ete Félix ya démissionné moko na yango oyo bandeko bakangi ya makasi balobi ezali likambo ya accord bakor oyo na mboka na biso kaka bakor na bakor likambo yango ekoma boni baaccord totali na kati na lopango oyo ya ye moko Félix oyo babengi na kati na IDPS bana IDPS baboyi balobi libala soki coalition soki bakomboni bango bakobimisaka ebele bayi politike bana ya mboka baboyi bana ya mboka IDPS babundela mboka bakufa bakonda banyokwama Kongola anyokwami na modele nyonso baboyi na bango likambo soki ya coalition soki mariage soki eloko nini oyo bayi politike bakobimisa bakombo ya lopoto bana ya mboka baboyi balobi balingi te Félix bima na lombango penza na kati na eloko wana bosalaki ezala kache soki kashe soki nini bokomi soki bakachere po bobeta banani peuple congolais bana ya mboka baboyi meme kashe wana balingi yango te baboyi yango meme eloko oyo Félix soki DPS bakei kokota na kati na FCC baboyi balingi yango te ndako ya yo moko babengi parti politique IDPS ekoboya bongo libanda pe eboyi balingi yango te po banda bosali eloko yango na coalition na FCC bolamo nyonso ya malunga baposto tolo nyonso to baposte nyonso ya malunga ekokende obe epai na bato na FCC to PPRD po ete bayimboka bayebaka na malamu ete eloko babengi aftel yango wana ekitaki ekomi nini oyo eloko babengi PPRD elongwe na PPRD ekomi FCC boni UDPS akokinda kokota na kati na FCC yoko balobaki faci maboko pembe okoki kokota esika na bato bazali na maboko na bilamba na makila okoti na salo ezali na makila ntango oye na bilamba no ya pembe papa si eloko ya pembe ezwaka makila noki ezwaka makila mbango sikoyo kotala Fayulu na Félix bandeko bakamarade makasi bakoya penza kokabwana na bitumbo bazaki nango bango nyonso eloko moko eloko tokoloba bayi mboka esengeli koreflechir makasi moni bato ebele balobi Félix ne elateli échange tala ntango alati boye abimi penza lokola mobange na boka mwa moniere matalatala omoni costume evandi kasi Félix ebanda azwi bokonzi elateli ebungi tokoyeba sila Félix te akolata nini okomona maréchal azaki na style na ye osentir maréchal omoni Laurent Désiré Kabila ayaki na style na ye basafari osentir evandi Félix tokoyeba te ozali na safari ozali na bakosi ozali na moniere ozali toboni eloko tokosimba te bandeko likambo esengeli kotala yango malamu likambo na Félix bana balobi Félix alobi kaka eloko Fayulu alobi Félix alobi akodeboulone système ntango alobi kutu système epai alobi bien po akodeboulone moto moko te akodeboulone système donc c'est-à-dire akodeboulone na bakor yango basali kasi akodeboulone yango ndenge nini tomoni bato ebele bayi kosecourir Félix na démarche na mbele oyo abwakaki akodeboulone
Donc pour na bato bakosaka ba polémique, bato bazaka bato ya ba sentiment, bato bazaka bato ya ba fanakuitisme, le fanakuitisme to benga bino boni. Bino bato bozalaka ba langage politique bosimbaka yango te bokososola yango te. Me mungulu diaka te yaki bino te, akoloba na bino na ba akoloba monoko ekoloba makambo mosusu kasi ba geste na ezaki mosusu. Félix aya alobi na bino te bo déboulonner na ko déboulonner bato akoloba na bino nde bo déboulonner. Po ete ye moko akomi boulonner kuna. Akosenga ngai awe esengeli bo déboulonner ngai. Na kati na likama oyo na koti ezali moto na yebisi bino akotala bino na mbuma miso akosala bino ba geste. Alateli bino bidamba ya Laurent Désiré Kabila boko simba te. Boyebi Laurent Désiré Kabila azali kolata safari. Tanga monaki moto epelelaki alobaki Messi sont de Rwandais. Boyebi Laurent Désiré Kabila alobaki bato esengeli bosilana na bango. Kasi Félix tango bomoni ye alongoli moniere. Alongoli nini? Cela veut dire alongoli makambo ya bitumba ya Pacifique ya IDPS. Akopesa bino message moko codé. Sikoyo Martin Fayulu kwa azali moninga na ye. Ye sikoyo alongoleli bino code wana. Alobi esengeli soki bato bakoyoka te. Soulèvement populaire esalema. Bino bokanisi Martin Fayulu akoko bundisa penza Félix. To Félix oyo akoko tia Martin Fayulu na boloko. Hein? Bino penza Félix doit démissionner. Bino bomoni penza Martin Fayulu madidi mwana ya mbuka. Yena Félix Chilombo. Bakoki penza ko bunda penza pe ba bundani ba chubani pe ba mbeli pe boy. To bomoni penza ke makambo ngindi ya boloko wa Félix penza moto ako kangisa Martin Fayulu. Bino bondimi eloko wana. Tie. Esengeli ko fongola miso malamu ko mona makambo malamu. Papa Etienne alobaki te. Cette fois-ci ils m'ont dit. Banani wana balobaka na bango. Banani bapesaka bayi politique ba injonction. Bayi politique soki bakomi na esika oyo bakomaka koloba makambo oyo bakoloba bino bozwa yango le contraire na yango. Soki Félix ako bimisa teni oyo akolata, cela veut dire ndenge akolata teni ya musée, mais soki ako bimisa pe malobo musée alobaki nde kozala malamu. Kasi papa Etienne atunaki bino motuna moko, est-ce que vous êtes devenu mature? Maturité bokozwa yango mokolo nini? Boyebi ete soki bokozelaka bon nakoloba te eza impossible, peut-être musée pe azwaki moi une année soki moi 2 ans te yaki koloba yaki ko avouer ke bazali bapaya. Mais ya kozala bapaya déjà c'est lobama et solobi makambo nyonso. Tango Félix alati teni na Laurent Désiré Kabila. Kasi ndeko moko alobi nanga mama di mef elingi koloba Félix akoloba bo déboulonner bango. Mais bozela yango te na monoko bomone abimaki lisusu apesi ba explication mokama ape bongo na bongo. Kasi bo comprendre ete Félix azali na nkaka. Bongo soki Martin Fayulu ayeko benga na soulèvement populaire. Si ayeka kako aider Félix na eloko alobaki ba déboulonner, eloko asika wana Martin Fayulu ayeko lobezali. Crime oyo Martin Fayulu asala eza na esika nini? E bongo soki Félix alobi ba déboulonner pona ni esu bato mosusu. Balobi babwaki libanga na molili bato babangi babwaki ba ai esu bango. Tango balobaki ba déboulonner soki Martin Fayulu et soki ete. Oh, tango balobi ba déboulonner na bango. Esu nango bato te. Esu nango ba congolais te. Tomoni na bana IDPS ba sepeli, ba fils mukoko ba telemi balingi ba sa marche à déboulonnement. Tomona kaka o ba komi ko kanga fils mukoko na boloko kuna marche à déboulonnement ezate. Oh, mais bato ba ye ko respecter, hein, mbela ya chef de l'État. Ba aider ba déboulonner ba. Tu komi likama. Et comme sous Félix abimaka pesa ka ba explication. Mais zali kaka ba mo ya lopoto échanger te. Martin Fayulu pe aye alobi Félix esengeli a démissionner. Mais Martin Fayulu soki otali malamu boye akoloba penza na nani? Martin Fayulu pa aye na secours ya Félix. Bandeko balobi Martin Fayulu pa aye na secours kaka ya Félix kaka ya ko déboulonner. Donc Félix moto alobaki makambo ya déboulonnage. Donc eza ko continuer kaka. Ezalaki ba combattant alobaki dégage. Félix aye a changer ngo kaka lopoto. Alobi déboulonner. Sikoyo nani yango wana aza sima na Félix? Liboso Félix na sima kuna Félix. Mais na mopanza na sima kuna pe lisusu banani bazali wana. Donc Vital Kamerhe pene na Félix akoya ko jouer rôle ni. Sikoyo tango Martin Fayulu akoloba déboulonner. Oh
bato esengeli oyo bakombata balobaka lumbe mwete Félix moto akolia yango to ezali bato bazali pene na Félix. Bon, bato ebele batunaka Caravate na Vital Kamerhe obe ya motane likamboni. Kule ya makila boye pa makila eko sopana ka mikolo nyonso na RDC yo obe makila likamboni. Wana ozali obe bato mituna. Tomoni bandeko ebele ya UDPS balobi Vital Kamerhe ye mission azaki nango obe komwangisa UDPS. Awa lelo na UDPS bato bakomi kotomboka. Na UDPS bato balingi na bango te. Cash oyo bazali wana libalo basaki Vital Kamerhe na Félix et puis lisusu oyo Vital akumbi cash yango lisusu na pai na Kanambe na FCC. Bato nyonso batelemi Martin Fayulu alobi Félix a démissionné. Akoloba na Félix a démissionné po nini? Accord oyo bakobenga ya Kingakati. Balobi na Félix kamata accord wana tia likolo na mesa. Soki ezali nango mabe te tia. Bongo likambo yango ya accord bato bakosenga na Félix atia likolo na mesa. Bango bato bafabrike yango to bafonde yango elobaka bana ya Kinshasa. Tiens, Félix ye moko alobaki ete ye azali na bango na mabongisami. Bazali na bakor na bango basai bazali na deal. Ye moko alobaki akorendre hommage na bango. Bana UDPS mususu ya bafana kwiti ote Kanambe aza moto malamu atikeli Félix ebonga. Oh, atikeli ebonga to Félix aganyaki ba élection. Kaka bato babetaki maboko balobaki bakorendre Kanambe ba hommage. Tango baye komona gouvernement Chizengu, baye komona sénateur Chizengu, baye komona makambo eko kende mbilinga. Félix akomata na pepe kuna finani na bato. Félix akotambola boye kuna moto essence ezali te. Félix ako na kati na nkaka bango moko bakomi longwa na kati na FCC Kanambe moto mabe. Félix soki otiki Kanambe yo ko dirige malamu te tinda ye na CPI. Tango tolobaka na bino politique ya mokili na sentiment te. To makambo ekoleka politique kutu tokoloba yango na kati d'occupation. Tango tokoloba na bino ete mboka ya lila likama bino bosepelaki kaka Félix avanda na kiti. Me kiti oyo bapakoli makila, kiti oyo batie basende banjubi, kiti oyo batie bosamboli ya modele nyonso moto akovanda yango confortablement ndenge nini. Kiti oyo batie tango lingo ovanda babendi yango kwei na mabele. Me Félix avandi na kiti ya bokondi ndenge nini. Gouvernement te o, Sénat te o, po abimisa premier ministre ezali kaka o bakoswana na Kanambe. Omona wapi? Kanambe okipa ye na nenga ya na kiti na bokondi biso soto eba. Tena lelo ye na Félix basalaka ye apesa ye nde ministre ba diskitaka bango mibale. Na likambo nini Félix na Kanambe bako diskite na nazala premier ministre na mboko monene balobi la République démocratique du Congo. Po nini? Siko epa yo bino boko mona ke boko rendre Kanambe hommage na kote nini? Bomoni ete siko esali pasi. Me tango bato bazalaki kotomboka na discours ya investiture Félix asalaki. Likambo nini okoloba tokorendre hommage? Okokai kovanda nye tolobika oprete serment si yoko bakisa hommage. Biloko eswa bato ebele. Me bafana kwiti. Batombolaki likambo awo. Oh, tribalisme. Bongo lelo tango bino moko lelo bokomi kotomboka. Siko kotomboko ya bino eza mabe. Ezali ya bolingo ya mboka te. Eta epa itokoloba. Bolingo ya bino ezali ya intérêt ya profit. Nzoka nde Congolais nyonso esengeli abunda pona intérêt ya mboka ya mabele. Toyi kobunda te po Félix avanda obe na kiti na bokonzi. Alingi avanda babendi. Félix yo avai na kiti ya bokonzi. Melo koni ba kosala ye. Bosamboli. Tale pa itolobaki mwana ya mboka tika sentiment, tika jalelo, tika fanatisme. Et puis Félix azali na ngongo, azali na bato batondi bolingo ya mboka po ba ya kosekourir ye. Ezali likambo te ya koyoka soni. Félix na ngongo yo azali na besoin ya soutien. Azali na besoin ya secours. Ndenge balobaka moto esa kangami na kati na boloko bako bakobimise bao bazali libanda. Bongo na bato bakofinga Fayulu motema mabe na tribalisme na wapi. Félix epa ya azali na ndoto na ye. Na tongo na ye, na midi na ye, na pokwa na ye, na butu na ye, na makila, na michopo, na misisa, na suki ya moto, na linette, na costume ya lati, na caravate, ayebi ete Martin Fayulu ya tribaliste te. Ayebi yango bien. Félix ayebi yango ete discours ya kambo ya tribalisme lelo na RDC e a makambo akobeta mate. Eza makambo ekoloba manango kutu te po yeni na esika te tribalisme. Félix ayebi yango. Ayebi yango bien. Na kokenda ta na ndakisa ya mosika te ya peneo. Félix alobi yenda aza président élu.
bon na mboko ya biso RDC po moto akoma président ya Congo esengeli te ba voter kaka na région ya ye ndenge tolobaka. Donc Félix po akoma président ya Congo esengeli kaka te lokola ali moluba azali Kasai azali moto na Mbujimai esengeli kaka te Mbujimai e voter ye po ya koma président ya RDC. Donc ce qui Félix akomaki président ya RDC c'est parce que bandundu e voter ye Équateur e voter ye ba Congo e voter ye Kisangani e voter ye Kivu e voter y compris Kasai. Nde sali ete Félix akomi président ya Congo. Bongo bokoya kobetela biso masolo ya tribalisme bolingi bomatisa yango mpe sende matangomba ti esala palala na likambo nini eloko wana ekoleka te kouta wapi. Nani yango ayebi te na Congo bakoloba tala suki ekata na ye lokola mongo nde tribalisme. Nani yango ayebi te na Congo balobaka alambi pondu mai lokola baluba. Nani yango ayebi te. Nani yango ayebi te bakoloba lokola Vital Okamele bo alati cravate ya rouge lokola baluba ndenge balataka rouge jaune vert. Nani ayebi yango te. Nani yango ayebi yango te bakoloba ete oyo ali penza luzitu botosi boye lokola basi ya baswahili babotolaka mibali ya bato. Nani ayebi yango te. Nani yango ayebi te. Nani yango ayebi te bakoloba na batetela yango mwana ayembaki en tout cas. Mwana na tango ayembaki en tout cas biso na bakongole tozaki na biso koseka. E swaki obeba nani? Obeba kuya. Nde swaki bango baye kopekisa mwana mobali na nzembo na ye en tout cas. Boni pe boye tokomi bombelongi. Félix wana epai azali na michopo na ye ayebi ete likambo oyo ezali penza montage eza bastratégie soki batie ye ki yango soki bayebisaki ye na kati ya eloko bato bakoloba na ebimisa eloko bosinyaki na Kanambe komatisa tribalisme ngomba ekoya komata boni ekoya komata nano ndengeni ezali te yo so omoni libala ya nani yango ekufi ezala na Kinshasa kuna ezala wana poto po oyo abalaki mongala oyo kuna azali boluba libala na bango ekufi omoni yango koteni. Bongo tribalisme yango eye kaka wana tango ya yo Félix. Tango na papa Etienne tribalisme ezalaki te. Tango na Bemba na élection ya Bemba ezalaki te koya komataka na tango no poni. Bana Congo bakomi tika kozala manipulé te. Bato bakotika te eza likambo ya Sauvons le Congo elobaki nango Coutinho Fernando. Ezali tango Félix ye mwa alobaki déboulonné. Félix asa oso lobaki ata baye ko maske baza ko bomba bako sa tomona kinenge mokili eningani awa tanka Félix alobi toko déboulonné. Baye di boma. Donc ezali nango kaka continuité ya déboulonnement. Tango soki bato bako lobete bato yo bazingi Félix ezali bakanambe. Donc tango Martin Fayulu akoba Félix doit démissionner. Akoloba na nani? Akoloba na Félix te? Akoloba na bato yo bazingi Félix. Esengeli ba tika Félix ba chrétien bakoloba Félix esengeli azwa délivrance eko swa poni Félix wana ndenge azali wana akokamata Martin Fayulu abwaki na boloko te oyo babengaka ngo ba touche. Donc oyo nyonso ya mabe ekomaki elumbi solo tellement que revese Kanambe akomaki na kaka moya continuer mission ayelaki na RDC tina suka ezali te parce que ekomaki ebebi na yango bakongole baboyi ti na suki ya moto na soyi ya kongole eboyaki na yango Kanambe. Alors Kanambe lelo amoni ete non na nsima na Félix nde ya kokokisa tous les bosamboli na ye wana mais oyo ezali Kanambe ya koyinisa Félix se koyinisa bino boza koimagine pendant Félix azali mokonzi na Congo bakangi Fayulu akoti boloko. Boyebi combien de bato bakongolais combien oyo batikali nano par sentiment par fana kwiti bazali sima na Félix bakoyina Félix. Boyebi lelo soke ndongwani nakoloba no likambo ya tribalisme oyo bato bakomatisa yango ngomba bokoyeba te boko bosa na bato na ngombe bakota na bandundu poni bino boko bosa na boye bato na bangombe wana plan na bango bayaki kosala na bandundu ezalaki nini likambo bakolinga bamatisa ngomba ya tribalisme tango bakomatisa ngo les gens de ngombe babandi mosala babandi koboma ale balatisi yango bato bandundu boni bakota boyina bangombe tomona bango bafoto pe ebima ndenge bakanambe oyo bakanga foto na bato na bangombe bomonaka yango te biloko ezali pasi po eleka na kati na RDC yango tokoloba basala baje na bango
bamata bakita baluka ba stratégie ya manipulation babundisa mongala na mokongo babundisa ngombe na muyombi babundisa muluba na mutetela babundisa fayulu na Félix ekosimba te bakongole bakoweli lobe kiti na ngwende bakoweli lobe kiti na ngwende balobi bozonga na mboka na bino esi boyibi bokei botiki fayulu botiki Félix botiki Jean-Pierre nani bokotika na muzitu botiki Daniel Esafu bakei na baélection bake kosala mapona mikuna que le meilleur gagne ezali likambo te beleso mokongo mosalemo esi omoni mabale esalama ya liboma na kati na Félix kuna na libota na ye moto abandundu kuna na kati ya lite ayalite na kati na libota na Félix kuna mongala ayalite ayalite Félix yana bandeko baluba te Félix ana bandeko ya bakongo Félix ana ndeko ya baswahili Félix ana bandeko ya bato nyonso donc fayili soko talibi azali nde kosadresse na Kanambe Kanambe azaki na mandefu ekomaki pembe Kanambe mandefu ekomi moyindo atie nini teinture to ntango ezaki pembe nde azali kotia teinture donc okomona bato oyo Kanambe akotambola na pepo ya mokonzi Félix akotambola na pepo oyo bato nyonso bakofinana na kati botika kokosesa simplicité te Kanambe nde azali na kati na pepo wana ngwata mikisi yango ndako nano Félix akovanda ya 3 chambres à coucher bandeko bureau soki ezali moko etikali 2 chambres Félix azali na chambre moko chambre mosusu kuna ezali oyo akotia bilamba garde-robe akotia kuna boko bianderie ezaka koteni ebongo po epai na chef de l'état makambo ezaka ebele bana Félix balalaka wapi pona nini akozi ya kifanakuitisme bozali kolinga ko accepter oyo ba condition Félix aza nango ezali ba condition te yo mokonzi ya mboka monene lokola RDC akino kozala na yango bandeko na ngai donc bato oyo babengi Kabili baza komanganana te na lelo na sourire ya monkeri tango IDPS ezalaki koyemba nani sizo kata ye mande fois pembe donc Félix bino bokanisaki Kanambe kimie na moto bana IDPS babimisa banzembo ya modele na modele tokozongisa ye na Rwanda ekomati ekiti ekei boye bino bokanisi Kanambe abosanaki yango lelo pena IDPS bino moko jubulu na kati na FCC oyo mokonzi na FCC zali Polite Kanambe lelo tokomona Jean-Pierre soki nani okabundi na Moniere mama oyo mosusu soki mabunda bango na bango bakabunda bamabu bazali pene ekolakisa mariage ya PPRD na IDPS tolongola FCC fo kotia PPRD na IDPS yango moni ndongwa nation ekotiti na kati ya IDPS ekoleka te bana na IDPS bazokoka komela mai oyo te eyemba mwana mwasi oyo omoni ndenge nakomi ye aye balesinga biloko mabe o aye boyebi nzembo wana te po nini bokei kokota na bisika ya biloko ya mabe ndenge wana ya bilei te FCC na IDPS wana eza ata pondu yango balobaka bitoto ya bayombe eza yango te esimbi te mélange wana ezalaka te yango omoni bato nyonso bakoloba Félix abima na kati niloko wana donc botika kokamata kosala fayulu lokola azali ennemi ya Félix te Félix pe na se ya motema azali na ye ennemi ya fayulu te bango moko bana na IDPS balobi bango te Félix te balobi moto ayaki na songi Kamere pe akumbi Félix te akotika esu epai na Kanambe donc bolanda biso en direct ya radio sans effet.com tokos bisous.